yo talaka papa chéri façon ka papa chéri azali mobala pembe o akota ngungite na ndaku ayo linga yo Sandra pe esuki bongo te zemi opese lisu nini mwana bebe lisusu ata yo moko soki eza ya bongo vraiment eza ya solo vraiment Sandra kolungola zemi wana te vraiment neti danseuse mutu loko awera aza musicien monene o ayeba na monde entier soki ozo sale pana ese ke oza pe oyebani vraiment neti danseuse na o Messi na âge net ya Messi mutu lokwa Messi ayebana vraiment modèle wa Messi ayebana akolinga mutu lokwa moi joueur oyo nani nani kombo kuta joueur yango kiminga ya masengo soko osunga na kombo ya joueur wana kaka abeta na mabwilu abeta na mabwilu wana akeipe akyo sente lisu alungole taka kota uchalungwe na bandala kyo bwaka ina mikonga kuna kota Sandra ceux ya solo te soki eza ya solo te Sandra luka papa chéri ata oka zemi po déjà batu balobi ya makasi bos konde bapesele da prophétie sala tout sans le kobongo te il faut penser ko retour à papa chéri ya zemi mba moko ekota ceux ya solo te mais ceux ya solo Sandra kolungola zemi wana te bota mwana. Libanga TV balobi légende Libanga TV nde makambu Libanga TV il faut la kaka avec Betty Masengo, la sublime star, la journaliste internationale et professionnelle, la femme qui a la vision de l'aigle, la femme du patron. Et bien je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Welcome, hello everyone. Super salutations déjà à vous, mesdames, demoiselles et messieurs, ladies and gentlemen. Donc, ladies and gentlemen, donc, mesdames, demoiselles et messieurs, merci et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, News Dekin, une émission pas comme les autres, une émission socio-culturelle. En tant qu'animatrice formée à l'INA, moi Betty Masengo, je suis là. Salutations déjà à l'ingénieur Dava Moubama, le papa de Joyce Davlin. Big salutations à vous. I kiss you so much. Salutations aussi à la joie de Pichuna depuis France, l'hymne national. Serge Lumindele, I kiss you, ma belle, my dear. Et je pense aussi à ma maman chérie, maman Katiba Kissa, maman Oumela Zala Zala, que Dieu vous protège et que Dieu vous donne une bonne santé, une longue vie, ainsi que nous, tes enfants. En tout cas, de gros coucou à vous. Merci beaucoup déjà à tout le monde. Vous êtes très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous Ange Ampilawa. Donc, le bi moi ça Pembe. Et donc, le bi Pembe pesa la kanango option Pembe zalaka option n'est-ce pas Gusta la Rose Mama Zouaka. Donc babi capitaine de l'équipe toujours Moussala Karna Libanga TV Africa Promo 243 Canal Future One. Abonnez-vous massivement en tout cas na ba chaîne Nabiso Borozwa ba émission ya Kitoko Kande Bomesana. Voilà, je suis avec Ange Ampilawa. Bonjour, bonne santé.
Bonjour Betty Massingo. Bonne santé. Santé très bien. So nazala yo na sepela makasi parce que ba fan balingara mingi ba émission to salaka ba intervention na yo bien que nde to zana mokidi ba nyonso ka ba olinga yo te. Eza ba tumsu pe ba olinga yo ba msu pe ba olinga la bango yo te oko forcer pété ba o ba olinga yo te. Donc c'est comme ça la vie, c'est la loi de la nature, c'est toujours comme ça. Ange Pilawa, tous en actualité, auto bengi to yamba yo parce que aux akamingi vraiment branché na makambo ezoleka et puis aux a vraiment mieux placé à ko éclaircir biso pon aux a pena relation na Sandra Lina ba beauté na yebi ke émission salaki na Anya Star batu balanda ki ba pesa ki pe ba point de vue na bango même auto salaki na Kofi Olomide mais lelo actualité na biso to lo bela makambo etali Anya Sandra Lina ba beauté to yo ka ba lobi que Sandra Lina za la zemi ba msusu ba lo ba weza zemi ya papa chéri Jibem pia na papa Yoji Motopamba auto pesa mbo te bisika za depuis Paris ba msusu ba lobi que oh non ils en ont ka ba buzz internet mais quand un peu ko éclaircir biso ils a vrai tous archifaux. Oui, à moi site. Attends un zemi et ça il ne sale l'autre. Ton bazale moi na mobali sale ni sale que l'autre. Est-ce que ça comme na zemi de comme problème? Mais msusu babi que Anya Sandra Lina ba beauté afana inane nga kutuna biba msusu menga mona landa émission wana o asalaki et pas confrère nga Ken Piana na pesi ba beauté ye moko Sandra Lina le yuke ba fana inane simwanda kumoko na papa Jibem Piana Ken Piana tuna ekutu question bonde ni obota na été le biki obongo so esenga ki ba bota te donc c'est-à-dire de batu msusu ba que non abota kate bola nini afana inane simwanda mobala zo zemi na été te ba msusu baloba kutu ke abota kate ndengani ba masa na etu ba banda obina ba koma de na bana me yeti suka zo bota te yusko biki so azana zemi salini za na ngope mabete elo onelo kwezala na tana ngo emsuta bastango wana ezaki ke ya ebanda ya te sikoyo azeli tana etan sikoyo yango eye pe. Voilà. En tout cas, merci. Je pense Tommy Nakata London. Hein, en tout cas, WhatsApp, man. Hein, Tommy Nakata London. En tout cas, merci et de gros bisous à vous. Hein, bah, le bi Betty Masengwaza wana rapona robo soutenir. Musala otozo sala. Boebi kandinge zala kalibanga TV foi mate koma tina ba niveau wana. Ba niveau wana kaka obino bolinge koma international. Donc resala bien. Bah bo s'abonner. Beau s'abonner et belé ya Noël Kikiani na à Londres hein ya Noël Kikiani on a beau frère nanga balubi soki na nyati mako na London wana ya Noël Kikiani da ya ebi masolo ainsi que sa femme maman Titi Kikiani Noëlla Victoria en tout cas wana vraiment benga bango my friends wana ba minanga de gros bisous na bino bisika boza je pense bien bandeko bozolanda biso to toujours na Ange en Pilawa mais Ange Pilawa bi que bandeko bazolanda biso ba musu bazana ngo buzz de kara internet ango internet oyo ekobomisa batu balobi eza église te internet eza nango kaka buzz batu baosala ya mosusu eza nango mpe ya lokuta ekoza ya lokuta eza ya lokuta bongo esko apiblia yango kaka bongo mayeninga na pamba te mayeninga na pamba te ntango oyoki ke likambo elobami se ke likambo wana ndenge elobami bongo eya na mwa eloko mosi bolandeli yango ntina suka kuna boya okutela omwe eza wana batami. Mais bandeko bazolanda biso monde entier ba msu balobi ba système oyo ezalaka ba leader na kati ba orchestre au monde leader so zano pe vrai chéri a roleka o pe beto cambio ah n'est-ce pas Alrib Kapinga wala petite sœur a parlé ton hormona ba on est toujours formé aux la naturelle même la surnaturelle donc bah lui j'ai dit toi moi ça mwindu po ah on a libanga TV on a basa couleur nyonso ya pembe baza ya mwindu baza so qui peut c'est to ata ndundu a mututu ataka mayela sa musala bia sepesa ba fan Ange Pilawa beza lango base eza bezite eza ngo bezite bazobanga nina ngoloko eza no ya mukie eza no ya bata maboyebi ndandu pete eza soki eza te mais bolela lela poani esa bino pasi na moni likama pese eza pasi penza ezo sabino pasi makasi to pesa raison na bato balobaka que ba prison ba bimana ba danseuse na ba musicienne na ya kata ya orchestre to pesa bato ala raison que ça na ya solo eza ngo mabete
eza ngo mabe te siko mabe na place ni bon ba na bango na mibali te ba na bango basandumba sikoyo président Monique yebi ke ba libanga na manga hotela manga mbesi jamais makoba kilo libanga faut ba bamba libanga na manga Monique eza ya kotela ba bambi libanga po eko ya mtu azwango alia siko si bazobima na ba danseuse na bango esani esi lote ya mabete mabela ndeni so baza ba marié wala mabe mais si baza ba marié te ba bango ba célibataire esi lote. Voilà, donc ndeka Anja Pila ozo loba, merci, je pense ba fan bazo ka ozo répondre, mais monite que ndengo lobi ke za na ma bete oui soki leader aza na célibataire akoko linga ne pe danseuse ou akoko linga musicienne na moko na kati ya groupe, mais soki aza marié des mabe, mais ba musu to monde aza la marié tout le monde même ba musicien belé, on ne peut pas citer leur nom pour na ko meka un peu ko zana un peu na ba réserve. Et puis ko lo baba komo na bango teto bimisa bango na mpoasa ndeto lo ba ya kuku ebima na mpoasa ba leader ebele ba miyebi bazawana obola leader moko abota na danseuse leader o abota na danseuse leader o abota na musicienne na ye chanteuse na ye moko boy baza ebele misupi bazola ba ndako ba misuba tinda ba pe na ba poto. Eza ngo mabete ezala nango neti papa chéri neti na minute to lo bazanye célibataire ane na mwasi te po mwasi na ye déjà bala ne mba ne mususu asala banzela na ye akenda na ye papa chéri atika na ye libre atika na ye célibataire bon siko se bayo balingani bango na Sandra mabeza wapi ou bien Sandra soki ko mina zemi na ye mabeza wapi eza mabete nazo komande bazoloba bango ba réseaux sociaux bino pe bato ba réseaux sociaux boyika papa chéri za bongo akoza bongo te il faut pas zana mwasi azana mwasi pembeni bino bolinge ka saka emo munzemba ka bongo la emoko na ba malili na ba nina zala emoko bongo ya bien te il faut luka mwa mupanzi na yeba banduzana ye. Voilà. En tout cas, je pense Anja Pila wa lobi très bien, mais ezan la bato balandaka ba émission na biso mona mutu mususu atali directement à commenter abandi ko finga ça même ala nana nous contenu ya émission tozo lobela nini ba point de vue ya invité na biso eza nini wana vraiment ezara mala mutu bon mais quand un peu ko zora temps ya rolanda émission ta du début jusqu'à la fin boyeba batu wana bazo lobela eloko nini po yo commenter mamo banda ko finga to banda ko loba n'importe quoi en tout cas ezala bien biso to sara musana na biso ndenge esengeli Anja Pila wa ezana eloko moko ngana olingana tu na yo. Est-ce que c'est comme ce qu'on a niveau ya kobota neti musicien azani marié to boy papa chéri to tena mpandi après azani célibataire azani na maman na biso maman Amida Chatu o déjà bakabwana monde entier yebi maman par sala chemin lelo aza madame ya Durkab ya Mokonzi Mboka to yebi yango très bien papa chéri lelo azana célibataire donc akoko linga moi so alingi akoko bala moi so abali alinko bala donc eza normal mais pour na ba musicien o azana mwasi na kata ndako mwasi pe bazana bana ba kolisi pe bana mais aobima na danser comme na zema tini na poto akebota kuna na place on a vraiment basala bien tezala mabe talaka mibali obika mibali nde bazala mbela tonda na ete mbali batonda na bango te mbali ndaza bonga kozo ata bango ata 100 ata orchestre ne mobimba basi nyoso to na ba danseuse wana nyoso to azwa bango azwa na ye bango mais eza bien te pona biso nde basi tango yebi déjà moninga no moko bozala na azala dana azobima déjà na patron na bino na leader na bino ba obima so aye lisusu ayo linga yo mususu faut oboya siko talaka yo moyebika ba vie ya ba danseuse ndenge zalara moye ba boya boezata mona ke ngai faut kana bima na leader so na bina leader wana moi bien nde esala bango bongo mais eza bien te mibali nde kapo batonda na bango te ata zane na mwasi na zanda kwa za kitoko azan ndenge nini akende kaka olinga mwasi musu libanda mais omote yango nde tulisa ba danseuse na biso yango mona belé ya mibali o ngala bengaka un homme sérieux en tonga tala na linga danseuse na bala danseuse jamais o danseuse président abete cambio président leka ngana bala danseuse ayo pesanga libabe ba danseuse na biso belé bazotula pour la makambo wana ya ba leader
oui ba tout la pona ngo ba mo ko faut ba mi respecter ba nzoto na bango so ba zo mi respecter ndeza bien ba obala mais mutu lo kwa ngaboye na so bena ya na ngamo boye neti Dave Mubama akinda bi o akyolinga alingi danseuse mo boye faut bala ya tsaina ndako ngaku no telemela pourquoi non linga ngo tipo ba danseuse bazala moins sérieux mais kasi yango obi ke ba danseuse ba moins sérieuse parce que ba leader bazo bimaka na bango yango bazo tulisa ce que ba danseuse au moins que pesinga raison de na lobi que ba leader bango moko te ka ba leader te bakanisa te ke nde bazala na ba leader na ba leader bakanisa te ke bazala ra bango moko jamais bazala na ba mibali na bango misusu bazala na bango na ba leader na bango bazala ra bien ka te on de no mo ba la danseuse ezala ra bete mais exception pezala nango ba o musupe bazala kimia bazali en tout cas eza eloko po exception ezala neti ba nani okotangela biso basala ba exception ba exception neti ba linda ye wana lelo oyo kakol ye wana zue lelo atie na ndaku ba boti pe bana à part linda Cindy pe ye wana ya solo ni babala Cindy pe ye wana batai pe na pale ba boti pe mwana afandi pe kibia sika makamole oh non voilà, à parier, non, c'est l'ambiance de l'émission, hein, donc comprenez. À parier. Témoin le bezate sur la mina mando tanga bakoya finga ne bamesa na finga ngakuti mafinga mangwane sala ngakuti lote na mona ngakuti lote kutu bo sa bien ona kutu bo fula nga disu danger na ye bala bien ba mafinga ba finga ata bolinga nga te tali bino je m'en fous bolinga nga kaka bolinga ta boy bolingi nga te memiso na nga bo tala en tout cas on va le en anglais who cares donc ça me égal, je m'en fous. Donc on a un chapitre on a lobby mais ça m'a bien to photo to mais un peu que déplorer ka ba comportement wana ya ba fan au bolanda rabiso ils aura vraiment qui to côté ko finga même kutu yemro YouTube aloba soyez courtois à vos commentaires tant ça la commentaire ça là la courtoisie ça la commentaire à malamu ce qui repère sa conseil qui a ko finga en tout cas ce n'est pas bien parce que là musala oyo to ça la dépend à couper sa bino ba news et puis kolobela makambo ezo le kala kati ya musique na biso ba actualité nyonso eza même na politique eza même na foot donc voilà mais en japila olobi le komoko très bien eza ba danser zo ba sala ba exception en tout cas bravo na bango même ba chanter zo pe ba sala exception mais si ko pona bande ko la biso bazo landa image etikala ke ba journaliste pe ba ndumba ba chroniqueuse pe surtout internet atole na makambo kindumba na makambo kibazemi dodo ki même Gloire Langa lobi ke 2020 a obota te eza kande na lobaki nde moko na ba danseuse nde moko pe na ba journaliste ya sérieux bazali ya moins sérieux bazali bakanisa te ke nde to lobaka bobiso nyonso toza bandumba to bandumba te tozala na mibali exemple ka tozino exemple kuna ke ta musika te batalaka yo moko betima sengo batala na musapina oza alliance na liboko eza te ke ka mutu sazo loba bien azosala ba émission bien nini ba bandumba eza bongo te nyonso to bazala bandumba te so botia bokanza na mituna bino ke tozala bandumba te tozala na mibali. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est bien répondu, Ange en Pilawa. Mais pour la bandeko, bazolanda biso ndengo utoloba que mingi ya batu balinga ko bala ba danseuse te, ko bala ba chanteuse te po ne ba bimana ba présent na bango. Okoko isa bango nini? Est-ce que ba mekana nous soke ko simba te tondene? Temba boya te soko zana posa yo linga. Bike baza bandumba. Omona te mosanduma bongo la mutema. Ekasi. Wala fa linga pasteur. Ko pasteur a bongo lista. Akomale mama pasteur a bongo te. Mama zwaka. Eza bongo te ata oza pasteur te olingi ndumba tango olingi ndumba la meme kana kibondumba ne wana kendaka na ye malembe ti omona pe abongwa na zwi kindumba nenge soto atiki atie peza sérieux na bolingo na ye so azalaki bien na mibali 5 lelo teye moko akei batikali 4 lobi so teye mususa akei 3 ozokenda na eka bongo papa mola lina holinga bongo
bali mo sibati na kata ndako peza ko ozana 5 balo olongola moko ozote wana non na ndako te tombo zana na ki chéri yozo kendaka na ye malembe ne étape par étape babala ramba moko te okute na mwasi na nzela mba moko po baleza la bongo te mokenda malembe étape par étape bo kendaka malembe si pe omoni o gagner pe motema ya mwasi na pe mwasi na penza mifandi sur na kata motema na ye. Voilà, en tout cas c'est vraiment un bon conseil hein oyo on a oloba apprendre ou à laisser ngaba loba toujours bongo par exemple conseil nous pour lingo zui au saleli so pour lingi na ozui te donc dépendre quand na yo menga na olinga min conseil malamu to zwa rango po epé ça biso sous expérience makasi na vie donc voilà mais en chapila wa quand to oloba makambo etali na kata musique mais yo monite ke emo repé ça la kitoko te mo sa balite ba sente de to mona ba danseuse na biso ebele abala na été mais mobala ya sente mais ba chanteuse monte ke emo pe ki vraiment crédibilité pe wane ya ko sente te exemple on a pesa na question oyo tuni ngai neti danseuse mutulo kwa we aza musicien monene o ayeba na monde entier soki ozo sale pa na ese ke ozape oyebani vraiment neti danseuse na o Messi na âge net ya Messi mutulo kwa Messi ayebana vraiment modèle wa Messi ayebana akolinga mutulo kwa moi joueur oyo nani nani kombo kuta joueur ngo kiminga ya masengo soko osunga ngala kombo ya joueur wana kaka abeta na mabwilu abeta na mabwilu wana akeipe akyo sente liso alungole taka kota uchalungwe na bandala kyo bwaka ina mikonga kuna kota zelu moi kutoki na mutu kezate eza vraiment maman ya soni vraiment yango skonde to pesi wera raison de wera boya ki azwaka ete to pesi raison vraiment na ndenga boya kai azane na raison na e mais yango eloko na bi que ekitama crédibilité personnalité a mutu valeur o babane ko pesa yo ba mona nesi danseuse wa bina pa wera son pa jibe mpiana to chanteuse moko boye ba senteye on te ke kitara vraiment valeur et qui t'a valeur vraiment façon ka oya sali amikiti si vraiment ma case mais ya Sandra eza nango mabete ya Sandra vraiment ce que eza zemi eza ya solo eza nango mabete bon amikiti si nete azane pas mutu azali kole pas leader mutu lo kwa JB eza mabete mwana na ya kozala bien mwana ozala ngo bien ba atiko lela te atiko lela nzala te yepe mama ozala bien na sima mwana na ye azalo kwa o asali buzoba na joueur te. Voilà donc par là au lingo le que faut ba botaka na bato baza un peu na mbongo o baza célèbre o que ozanga na le côté na vie ozala heureuse ya bongo ne il faut ozo otapenza mobalonga na linga boye vraiment na ndenga na yebani mobalonga na lingi lelo boye o zemi o likambu boye mutu pa ye atali amona bite mwana biso abanda kutana na bato minene mwana biso vraiment musala na banda ko kendo sala e futie vraiment bien mais ko pampex ko sanga te bébé kuta abota makutu ana Congo te abota makuna Congo te na Congo abota ma c'est que na ba hôpital a mike ti fo na hôpital moko a munene Sandra vraiment moninga na pesio pesa ko raison moko na pesio vraiment Sandra yo tala ka papa chéri faso ka papa chéri azali mobala pembe o akota ngungite na ndako ayo linga yo Sandra pe esuki bongo te zemi o pese lisu nini mwana bebe lisusu ata yo moko soki eza ya bongo vraiment eza ya solo vraiment Sandra kolungola zemi wana te vraiment tikango vraiment bota vraiment mwana penza azala penza bato ba mona vraiment oui Sandra vraiment aboti vraiment na papa chéri bozaki basi combien à papa chéri mais basi nyo surtout musika muska mais yo zuizemne en tout cas oza vraiment vrai chéri vraiment ba vrai chéri ka lokwa yemoko penza papa chéri Sandra olungola zemi wana tata bato balobi ata bato baseki yo ata ndenge nini o Sandra lungola zemi soki eza solo Sandra konsenga na opesa yo yaya kolungola zemi wana te bota mwana nazwa kitoko papa chéri. En tout cas, c'est bien répondu. Ndenge Ange en pila wa lobby, ça point de vue na ya lobby so keza ya solo, neto yo ka actualité oyo
Sandra Nina alongola zemi wana te abota. En tout cas eza eloko moko ya mabete wana eza point de vue na bon so eza eloko takasi eza lokuta mai ningani ka pamba bongo mai vraiment na kati ya kati ta simbi yango te ese ningana ningana te Sandra so eza ya solo te soki eza ya solo te Sandra luka papa chéri ata oka zemi po déjà bato balobi lobi ya makasi oh bos konde ba pesele da prophétie o eza prophétie mo mi ba pesele ko so eza ya solo te Sandra il faut kota penza il faut kota sala tout sans le kobongo te il faut penza ko retour à papa chéri ya zemi mba moko kota so eza ya solo te mais so eza ya solo Sandra ko lungo la zemi wana te bota mwana. En tout cas merci beaucoup.